Merci Nabilo Batubozuli Baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo océan du Congo na chaîne de la libération et pai o to tchaka litolo na nzete poete to benga yango malamu esika o to ali bongo ko panza mpoke esika o to ali bongo ba Congomani et c'est quand on est sensibiliser, mobiliser, qu'on ça bon éveil patriotique, qu'on conscientiser, puis qu'on la peuple congolais la bolema, ou à pas yo to telemi lokola ba sinzili, ko bela na ba peuple congolais tengonga ya limabe, tout le temps là to mo etumba, et c'est quand on ça la mosala ya Jean-Baptiste, et c'est quand on telemi ferme fidèle lokola ba kuka cause la lycée ko ya République démocratique du Congo, et c'est quand oyo tozali bongo kobelela la bakongomani pe bokundoli encore na biso la bourrère autozolo bala bato ete béché fouillé ne laissez ni place que la mer repasse et sika otoli ko chali tono ndeke to tayi ko bala bango po ete to benga yango malamu bakongomani to lamuka ezui likambola motote ezui partout dans le monde. Merci encore une fois na bande ko la biso ya Singapour pour la battre record na katia botala ki na bilo. Merci na bande ko la biso ya Norvège po ete bilo pe la katia course boyeyi bolobité topesa maboko bongo na océan du Congo pe na molobe nango océan de la presse congolaise pambati awa tolobaka la bino bosolo na ngonga o esengeli pe na ntango na yango chaîne oyo ezali bongo chaîne ya libération ndeko bosabone. Merci na bilo bato bosabonaka pe bozali kosabone bo continuer kosabone massivement bokozalaka bongo décité pe na bilo bato bozokali baku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin. Bon l'équipe émission bon partager bon tchaba commentaire bas si je sais pas j'aime beaucoup zalaka bon décité. Merci la bande ko ya Australie na mboka ya papa langa jeu 3 na mboka ya déjà botuna na maman Elisabeth botuna poete bango ba télémine tumba yango bande ko Corée du Sud mais bande ko ya Singapour ba battre record ezala ki tumba ba bundi Corée du Sud télémé bango ba battre record. Norvège atala tindi ki basusu yepe akoti alobi to bunde tumba na Kinshasa ba ko consommer na este bana Burundi ba Burundais ba tindi ki peza bazu esika ba lobi mamose ya to sola nayo to balika ba Congo po ete to ba yango bolamu to zongela ko analyser to zongela ko bunde tumba to zongela ko sensibiliser bande ko na ngai. Merci na South Africa na mboka ya Guillaume Mpinga père double na na Mpinga Guy Merveille kitoko apôtre Douglas Sambina Angola ba telemi bazu pesika ba poramento bon dia botarde bono terre monsieur ko komela bilo Mamour d'Angola la Mokiteno Florence ya matondo bido ezui partout dans le monde plus 90 ba telemi bande ko langala ba plus 34 ba mboke belé to bunde tumba ya République démocratique du Congo ezui la monte religieuse likambola motote vérité za bokabonité c'est pela kala moto yebisa ko bosolo ako bomba likamno na sali bekate mama jawa yako assalamu alaikum ba mizimanga bande ko ba congolais maloba na ko lo balelo etali biso nakolo balelo malobo etali biso bateko na ngai bolandanga na bokebi po ete na yebi ntango na panza kampoke esalaka pasi bamama missionnaire baike bakondima bosolo te mokende te okondima bosolo mama missionnaire bamama nanga missionnaire na plus 32 la mboka nita babei foku yo moto na mboka bakoka lumumba mama Odette nzamba batela bilo botema obena bosolo ekipa soutien océan du Congo to telema bomoko bandeko na ngai na lisanga nde tokolonga la bokabonité ndeko na ngai boni yokeli na sane ba payo ngoko ba monguna o empêcher bande ko ba bunde tumba te boni to misali ba mi mona te ba ye ba Kongomani nini bolei wapi botamboli na bolema bwali bandoki ya bino moko eko sala nga pasi tango na komona ba Kongomani bako ya kata na bango po ete basusu balobi to protéger ba Rwandais peuple congolais boyoka te makambo oba mamo se yamba ko yebisa bino ete bobunda boyoka bango te congolais wali ndoki loposo moindo e utande wapi o bolamu nyoso be mindele Bati ya satana maseke balobi yo moindo Congolais o indoki Congolais babomi bako boma bako violer bako sala mabende kolangai yo komi ko déstabiliser combat olei wapi nde kolangai bolei na basani ya banani bapesi bino biloko banani bakomisi bino lolengo oyo yo kosala campagne contre sensibilisation biso to kosala
yo lobi te peuple congolais ko bundela mandoki te peuple congolais ko telema te na bibundeli peuple congolais ko tambola te ko bima te Rwanda zande ko na yo olakama mabe mokolo liaki na sanya Kabila olakama mabe mokolo yo ko teka bandeko na yo. Attention Bruno Mimbenga King Bukele bo keba na ba téléphone ba benga bino. Congolais ande ndoki boye. Congolais ande moto mabe boye. Non, vous n'êtes pas les Congolais. Faut débat là ba Congolais père et des mères. Ce sont des traîtres. Bato ba bo mabiso ba Congolais père et des mères. Et puis j'adoute plus fort bozo bikolo ya bato. Onga motetela. Onga la sana anamongo. Non, 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 je ne peux pas accepter. Lumumba n'était pas comme ça. Non, 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 nazo douté fort de bande kolabiso. Papa Michael, oh yeso leke la biso siko eza somo. Bana batelemi. Qui leadership la biso soto remema yango boy moi je déplore. Je vous regretterai le papa l'engagement de Dieu moi Mikadi Bamulaya. On vous a sorcelle, vous aussi vous ensorcelez. Vous êtes des sorciers. Naeta oyo. Oh makile John Ganga e Kangabino John. Alors bina ko supporter te. Na kondi matena beta histoire. Ke bakotaki babomaki bandeko nanga, babomaki bana nanga, babomaki baboti nanga. Te histoire oso na beti on a lâche. Ata batu bakoyoka nga memi balemisa tu bakoloba ozalaki wapi tangu makambo na ezoleka naka. Vi nange ko servir na nini na temps oyo na tikalinga moko. Te. Na lata bilamba molimo ezali alati bilamba ya mapinga akeya kimimbangu akocha lobina ke kokufa na kei kokufa mene mona kufa la bomi bale misatu l'esprit ya bosia de la presse congolaise à côté toi à côté toi à côté toi ndeko langia solo bele le côté soki na lobina chaba vidéo oyo babomi oyo ya lo tutu mo ezokende ndeko moko kutalobela ngabi maman c'est nga moni ba militaire bakufa te pourquoi ka ba civil batu bakufa parce que bango bazokima po baza lelo côté balongoli teni bakimi mais siko ekomi likamba population de kolanga population il faut tellement mutu oyo azolo ba ke peuple congolais bo keba na ba ordre mal donné ndeko lango za moibi ndeko lango za moibi soko kuta pembele na ngana ko beto bibotu wali ndoki bino bolei bambongo botambola ba jeep boko luka botonga bandako bosuite batata batikela bino te bala babola boya ko s'enrichir na ta oyo mboke ezokufa bino bokile ko comploter contre biso la kati ya mosolo toko sala bino bolo baba congolais bayoka biso te batambola te babunda te batikala bato nyama na 21e siècle. Oh Moussé Laurent Désiré Kabila ozaki congolais, tu étais patriote. Peu importe au Sénat qui renfort. Pour un manque d'amour. Molobi eloko la selo borobomanga. Qui encore peuple congolais. Silence na lo la pe mokili mais océan lobi na ye. Nandimi to bunde tumba oyo. Ndeko nanga muta kosa yote. Mutu asakana na yo to memaka ye na mapeka. Mutu asakana na yo to yembela ka ye c'est depuis le temps. Bala na bango ba yembela bango ba bima bango na mapeka. Pour biloko ba osala lelo eza profitable pour la bana na bango na ba famille na bango pour la biso te. Biso photo kufa ndenge ba paluku ba kufi. Il faut to kufa ndenge ba rosi ba kufa négligé jusqu'au preuve du contraire. Il faut ba ya conseil la biso ba misa lokuta. Basa la souci la biso te. Basa la posa la biso te. Ndeko ko la marche pied ya mutu te. Zala egala yo moko. Ce qu'on a que sensibilisation ce n'est pas un problème. Mais mitala na kati na yo moko so vivre ndengeni. Mitala na kati na yo est-ce que yo mi sombela galipa? Bomo ina yo koma ndengeni. Mitala na kati na yo est-ce que yo zo lia bien ndenge batuno so baliaka? Garçon moko le balelia le bifo mekutu bo umbu po banda okata biso maboko meto so lia 3 fois. Oh congolais. Congolais sepela la bifo mekutu mutazo le sanga nyai. Maso pesanga biloko kolia. Quelle race! Quelle race, quel raisonnement! Moutalobi faut m'écouter.
tant que tozaki baumbu baokata maboko mais tozoli à 3 fois. Oh Dieu de la République démocratique du Congo, où sommes-nous? Mayele le makanisa bato ekei wapi? Oh ngana yebike nzambe okotelema, ngana yebike nzambe okotelema. Peuple congolais akomona pole, ako se détacher na bayini na ile banguna na ye. Quel message! Nathan oyo mboka ezali ya kokufa. Nathan oyo combien de Congolais batangisi makila. Nathan oyo bazui bamboka na biso. Nathan oyo mutu moko atelemi ne loloko. Alobi to pekisa ki bino loko boyoki te to kokota pe to koboma. Oh non. Oh. Ce n'est pas possible. Congolais. Oh. Ozo déstabiliser. Tango biso tozo bunde tumba. Toya. Peuple bundate. Peuple tika kabi yemba. Peuple tika kabi yemba toya ki tozongi tobe. Peuple koma ya bongo. Comment bo sakana pe na bana bato? Comment bo komisa ba peuple congolais na niveau ya mabebo? Ndeko nanga peuple. Na ye pa ina ozo souffrir lokolanga. Na ye pa ina yo ba auto bimiso na ndako na tongo. Na ye pa ina ozo lala na ndako manzanza 21e siècle. Obeta ba manzanza. Na ye pa ina mutu lala na triplex. Mais pays riche. Pays riche yo la 21e siècle ozo lala na triplex. Na sende kolanga ba ocholo lelo. Bazoye biso kozo kwa ordre te. Kobima po bunda te. Politique rwandaise. Ah bon. Bino bozakande boy to yebaki bino te. To bando beta bino la ba marche. To bimina bino to ye niki mapo to beta ka bino moko. Po bokanga ba mbanga la bino na bosala biso ba marche pacifique. To bando beta bino. Le quoi to comprendre bino. To ando bimana bino mais biso to bimina ba petit po ba beta ka bino. Bana ba o souffrir. Ba onyo kwa mayoza la jeep. Obimina ngo wa. Ba monyo zo tanga soi. Ba kabelo jeep o fele. Okyo léché pa ya kabila la kingakati. Ndeko langa so prononcer so ba bêtise encore deuxième fois là. Talé la vidéo là. Ndeni kabila o peso mbongo. Ba mibi. Ba mibi. Mboka za kokufa est-ce que Rwanda akosaka na Congo? Ah baboma Mobutu ka ya solo ah baboma Ngwanda ka ya solo bino baba tumabe. Ah ce n'est pas possible. Un Congolais oyo vivre maltraitance, oyo zola mukala kacha douleur. Lotili kezalaka te maye ezalaka te Congolais aliaka malamu te. Congolais akoma semba. Congolais ba limité le bachikata. Congolais azolia biloko sa consentement na yalia kesu na goûter. Ndekolanga mutabongo lobi abimate. Olobi bokeba na bato baso yebisa biloko bobi maboke lo bunde tumba. Bobo mekano ko yebisa ngai ezu likamuna mutote. Bo mekano ko yebisa ngai. Bino bato boboyi ke peuple ke no bunda. Boye bisanga bolingi peuple asala. Bolingi peuple asala nini? Bolingi peuple atikala lolenge kani. Peuple oyo ala mukaka 6h du matin alobaka de n'importe quoi. Oya ko réaliser yango lobité. Peuple oyo atikala kana tonga la muki atangi kombola yo. Yo ye vers bango bimi mopao, bango ba okomisa o mopao, mais yo zo komisa bango ba niama na yo. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Mutu moko te ako accepter. Te ko dénoncer ben sanité, c'est ça que je suis aussi de la presse congolaise. On va vous citer bientôt. Bon les kaka la télévision bon ça la campagne wala. Je vous récupère. Ngala o cité bilona tel sasko batulo lenge nini. Boza batu mabelo bolumbu la bilo bolembo nga Kabila qui est rwandais. Mais bon, là, Paul que vous soutenez Kabila. Pourquoi vous avez une élection mascarade? Pour que vous soyez. Profil de Bilozani Katourou Bianza. Bas Congolais.
nazana koyebisa la bilo bandeko la biso ce qui se passe maintenant basa eli biso ke biso la biso to banda kobunda na bisa ke bilo kozala ba théâtre be prison boko yoka libomano entre bango la bango bako se lancer ba pierre bako bundana ndeko langa boyo kelanga o naza pauvre ndeko la bilo ya mwasi naza koyebisa ka bilo à tout moment nazo ndima ba risque oyo parce que biso to vivre ba politiciens congolais ba batute ba yebi pe politique ité. Moi, je croyais que les politiciens congolais, c'est la politique à solo. Mais il faut comprendre que les politiciens congolais sont des collabos. Ils ont un système d'occupation. Ils ont un peuple, c'est l'autre distraction que vous avez mis. Les problèmes de la mission école. Ils ont un concert, mais ils ont un concert. Ils ont un profil, Félix, on peut s'en avoir un bon. Distraction, c'est parce que tu as la batoute. C'est parce que biso moko to miseli bato ba ya ko libérer biso. Oh Lumumba ozaki na raison. Alors bitango to c'est la libérateur ana coloniser biso. Aujourd'hui biso bandeko la biso to za menacer. Parce que biso to quitter la terre to sensibiliser to bisi peuple mema mopanga mema bo. Alors boyo ki langage ba collabo tout et bande changer. Que peuple fait tout ça la marche pacifique. Peuple keba ko soit ordre à motuté. Rwanda zande kolayo yo keba biso to bundisa des système luvunu bango bana kati ya système bali basala biso je peuple kondimela bango te ba démo bangwana. Merci na Seigneur pour leur dévoiler misala mabe ya ba politicien congolais yo ka langage na tango ezozika ebemba John ebembe ya ba soldat bato bazo dénoncer ndeko langage jona ba osala biso poinita batindi kiboyo. Pour Félix, ça soit deuxième mandat, qui a transition, il y a un poste. On connaît manigance. Baza ko se soutenir. Pour bayo kaliba kabola gâteau. Si ko nini bako sala bako endormir yo, bako bundate. Ah nzambalola. Est-ce ale bo kabwana, to kabwana na koma na kama mwana ntemi. Total bilo so bwana eloko ni ah ben productif. Ba insensé mibi. Alors est-ce comme un pays côté la diplomatie à mon ensemi pour la bombe alcalisée mboka. Comment notre ennemi, notre cible est bien ozombe la maladie ba yebiso ko la sida ba ko changer ba kila ba ko peso kisi yo la biterem ça ba tukela ba la typhoïde médecin bomba non la vérité est tête to moni bilo lelo bo mona ni poisa politique ni no bobuka ya lokuta ta mboka ya occupation boko ko lobate mais beaucoup mina langage moko. Ah, Roubert allez ça va te belé. Vous êtes des PD à Roubert à te dénoncer bien. Les PD, système diabolique. Les étrangers, bon infiltrer Congo. Les PD. Tu massacrer bien, tu dévoiler bien. Comment langage à Roubert repasse tout le monde? Ma casse y a beau Twitter verrier. Non. Ton bon à Roubert parce que c'est lui l'assassin. Moïse Nyarunga, on va vivre en paix. Les Rwandais ne peuvent pas vivre en paix. Parce que Bango va massacrer, ils va diviser. Bango va continuer pour la bombe. Alors, les Congolais, tous sont unis. Tous sont fermes. Il y a tout dénoncé, Bango va pinga, Bazo dénoncé. Mais le peuple, c'est la marche pacifique. Oh, je vous regretterai. Marche pacifique. Ils ont boutir n'a rien. Combien va bouki Bango? Combien va couper la marche pacifique? Bakala la bakufi la marche pacifique. Oyo mosusu na bitesa bakunda ye. Batebele bakufi la marche pacifique bazu baku. Lelo na banzi na be mission le kilo bila kolozwa neve akala na bande ko mosi akala la balo ba makambo ezoleka. Kala la balia kate ba mona kelo te bala kala la ba mona te bazo senga siko ke bakelo tika bango vers batu po basunga bango mais kala la kufeli mboka. Bo siko mémoire akala le kolo bande. Kala la uja kufa récemment. Na banze botala ki la chaîne mususu ndenge nini bande ko baoloba balia kate bala na yeba osufri batanga kate eloko te bande ko langa lelo gouvernement ya Félix elobi ke bana na tena fep o ba ko lo sala ba futa mbongo te mais qu'est-ce que ba directeur ba bengi biso na réunion poto ken balobi maman c'est vrai mais gouvernement na biso za bilobe là ceux qui bolandi bala bilo ba ko sala eloko te ba ko échouer parce que batu o bazo ke le koyo ko sabala bilo ba futa bango te
alors il faut me foutre 12 500 12 500 biso bapara to adopter yango pour la bana biso parce que loko baloba keso simbate dès la sabola outi réunion on a payé 12 500 to somba uniforme à l'école pour bana biso le 23 kilo ça atena fait gouvernement promet aux réaliser et bon yo aux congolais parce qu'on a besoin de beaucoup de députés on raté chance au baninga bazuyango parce que projet na yo za lobby au comme ministre lelo lingo boya balkanisation au lingo boya bon blanchir ba rwandais ba comme ba victime aussi longtemps ba rwandais ba victime té afne les raisons ya biso ba intérêt moi ba congolais ba utu ba congolais ba tusi ba congolais ba ima ba congolais Contania, merci encore une fois. Bazaba Congolais, Congolais Contania. Yoso Yokayango. Comment nous sommes infiltrés il y a un sérieux problème parce que Congo, le pays vaste, infiltration est commise. Ba Congolais, peuple congolais. Bonjour, notre combat c'est opération zéro rwandais. Parce que comme disait notre père Moussa Laurent Désiré Kabila, il était collabo bien sûr, mais il a dit non. Il faut pas changer le langage. Attention la traîtrise, mais il y a des Congolais qui vont s'enrichir. Attention, Bande Kolanga. Nous avons nos frères. Oh, politique. Il faut tous la égal. Yamuto. Respect à Mutu. Yo la mouki nan tongo. Bozo que les mois marche moko boye. Ozui groupe abatu. Okosi bango ba meme na mapeka po mimo noza populaire. Lobi ozo mbongo balinga bazwate. Tant que Zomboro bako mema kabino tokutika to ça marche ba memo na mapeka boko to betio bato ba memo na mapeka bana na yebo bimsa ba famille na belo ba mabelo na mapeka so ba roya na ba famille ba yo kala te bozo na ba désordre ba finga bino mais bo bimi li banda bolingi ba imposer système boko na bato pe bazo na mitupe mayele eko simba te eko sala mate il faut to bunda to ko sala opération Jeanne d'Arc opération sauver notre pays on fera la guerre. Si Félix et les politiciens congolais sont des collabos, nous, peuple Congo, nous ne sommes pas des collabos. Et non plus les marchepieds des politiciens congolais. Tolobi, Tokobundi la Mabele, Tokobundi la Ekolo, les patries ou la mort nous vaincront. Yango tozali ko interpeller comme ça bande ko la biso. O tozali na kati tumba, bosa na lombango parce que bazali ko envahir biso bientôt, ba congolais ba pesi maboko. Ba congolais miibi, o bazui mbongo ba rwandais pour na ba distraire peuple. Ba ko la ba discours na bango. Ya ba marche pacifique. Ba côté le mabako défoncer biso, mais rien n'est perdu. Biso tolobi marche pacifique ko zalati. Peuple congolais ko tika la biyemba yembate. Akoyemba simba mulele mai pa bunda. Akoyemba simba mulele mai pa telema bunda. Nos soldats tozala bino elongo toko bunda toko ya to sola ndenge to yokalaki tozako se préparer pour to la guerre toko cha mundelu toko tonga ba frontière eko kangama nous sommes d'accord na gouverneur na biso ya Sud Kivu il faut to cha mur toko kanga ba rwandais pai biso pai biso faut to pesa bango embargo. Na occidentaux la américain ba ko so embargo ba na mbongo te minduki sala maka awa mbongo awa to rendre ba Chine puissant pour ba renverser l'économie ya monde lelo ba banga ba chinois to rendre lelo Satan de Poutine fort pour zuba ba biloko ezalia et bongo biso bongo ba kolo biloko la to koza la force wala te to ko sala ba bombe to ko bombarder message aussi de la presse de Kamona Montoté et suit oyo ko soyo ko finga nga cela veut dire yo za collabo na batelo obo tinda bango awa oba distraire biso na Rwanda coopération ko zala te pour un Congolais conscient toko tonga mir oyo Rwanda ko kota te oyo Congolais o kepa la bango te totala bana ba okene toko pesa ba mindele embargo na mboka la biso te totala bango so ba toko bikate toko sala opération Congo au Congolais
toza na mabele oyo kotonga banzela, toza na mabele oyo kobimisa milona, toza na mai oyo kobimisa ba. Il suffit kaka ya organisation. Il y a un Congolais conscient a telemi amemi biso kitoko tokoke. Ata ngaso bopesa nga projet na opesa bino dans 4 mois kaka Congolais on vivre bien. 4 mois na lobi Congolais on vivre bien. Lobby soko lobby le soso na otanga yo pene exposer na na vidéo na mettre en garde na na vidéo là boy biteke bato ba ide pesi bato ba kabila bas on l'appelle biso ba o dévoiler bilo makabo bo ke sala kuna ba o tel biso regarder bato bo mo na ba lo kwa basa. Mais mon frère toko cha mir yo soko boy yango biso to ebiso ke to dévoiler yo na jeep na ozo tambola on mikolo place utaki bomba yango mais ko tumba mana mikolo mizali ko. Merci la Kabou alors puissant on échange par l'équipe qui gagne. Merci na Moïse Ngombi Misap électrique, merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et sango mokonzi. Para bemiso banga ba pour mentangola no bondia botard de bono itière émission ko na bino. Maman dangola na mokite yo Florence ya matombe video. Merci na ba maman missionnaire, merci na mana na ngana bondia na ngana États-Unis d'Amérique. Merci encore une fois. Na équipé pour la terre, tous autres la bakoli la biso parce que biso to frapper Rwanda ko yoka biso bosso nga biso yango to senga le songi. Merci na yanga moko Angleterre équipe à soutien au CA de la France congolaise papa Michael vraiment bocha Moussa hein papa Alfred na maman Clarisse États-Unis Canada na mboka lipasa na ino ya CNT Live équipe à soutien ya CNT Live. Merci encore une fois la maman Samuel la Suisse mabolongo maman Pierrette et maman Clémence Dinanga Mosakola bikolo la plus 32 la mboka ba maman missionnaire Anita Babe il faut que yo motoke ba koka Lumumba. Merci encore une fois na maman Célestine, maman Jolie na Suisse, maman Nangai na Bana, merci la maman Dolo, merci encore une fois la bino tout au besoin soutenir biso. Bakile ko tangala motema ingete la bana mfuluzi mapinga nelonga to bunde to mabande ko nanga. To sangisa mayele pe makanisi ba Daniel Ngenda. To sangisa mayele bande ko nanga partout où vous êtes. Congo est un sérieux problème. Ba très basa et belé ce sont nos frères congolais. C'est bon moni bitumbo ezo mais la laisse-moi vous dire. Eza biso moko ba congolais to lingite to bunda. Soki to lingite to sisa bitumbo papa Clarisse maman Alfred to sisi yango. Soki bomoni bitumbo eza makasi bande ko la biso lo koso mibi ba kolia kanyaka. Ah Congo. La chabia n'a plus 49. Les patrouilles la mort nous vaincront. Ma pinga le longa bala bilaka. Bakolo Congo. Tout ça na lombango bande ko nanga. Biso to zu conscience ya mboka. To telemisa bankumu to telemisa milimo basi bapesi biso biloko bibundeli to kozela ka bino bato bondime bo financer biso bo sela biso la lombango to bike temps est difficile mais to zwa ngo po ete to kena malamu que vive l'indépendance, que vive Dieu du Congo, le créateur du ciel et la terre. Merci pour être à solo Joseph Baboma Joseph ya solo pour la motema likuni kasi lokola riba za yango tozoye ba vérité riba lobité bobo maete amour à patrie nde biloko tozoye ba yango c'est pitié pour na congolais aloba langage ya boye eza mawa pour na congolais a déstabiliser combat la temps oyo eza mawa pour intérêt na omoko ndeko nanga tu mourras, tu verras pas la gloire de la République démocratique du Congo. Vous les collabos Seigneur a s'occuper la bino les temps oyo koya to quoi battre bino pour to yebi bino faut to kebala bino ba marche autour sala les patrouilles la mort Kabouya l'homme puissant passe à Congo de Golanga tout Congolais tout veiller pour la nation le number one océan de la presse congolaise on a mis de tout l'état d'Unoloso que vive la République démocratique du Congo, que vive l'indépendance, que vive la guerre, que vive la révolution congolaise qui l'a mis. Tout le monde.